Miandabu nzokwa kisasa. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, il y a Mikolo, il y a sérieux, baza sir na makambazo, ba pesa le kuta tesa ba vérité. Image ya Congo. Ndeza suka na masolo. Suka na masolo. Suka na masolo. Suka na masolo. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Donc, benga sur le numéro, on a biso wana, on reçoit information nyonso. Ce que tout on a nexté, on reçoit un numéro, on a biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwala bi numéro moko ka. Ouais, vraiment beaucoup comprendre que les batailles de tambola toujours pour informer nous dans la commune à Bandalou donc bon on avait banda ne bazo réagir par rapport à match ya lelo donc et les batailles d'azana toujours pour reformer bino vraiment donc les batailles diminuent dans de la presse congolaise azana donc na moni vraiment donc to marché to luka vraiment bana imana donc na bana renaissance oh voilà la moni be imane moi azana bonjour. Ah bonjour chef. Ouais, les abattas de tambola na commune ya Bandalunga donc to vérifier toujours ba imane ndenge lelo ba ko beta na renaissance pour nos score ils a combien. To beta 3-0. To beta 3-0 to beta bon niveau mukete. To beta mon propre vraiment ka imane ya makila. Tala. Ça dit Derrick Club monter ma pembe. Itina ba ketira imane. Imane ça dit que awa et ça va aventure te. Derrick Club monter ma pembe. Oh monter ma pembe. Derrick Club monter ma pembe. To beta bango makasi. Donc vous gagnez bango combien pour nous? Premier mi-temps vous êtes 2. Deuxième mi-temps. Parce que bino to bana bino to ni premier mi-temps maman 2. Bon ba ko gagner bino. Té bakosi. Bakosi. Elo ni là. Oh, quoi venez pas premier match de Toronto beta bango, ba bengi to négocier 1-1. Il y a tout roté. Ouais, merci. Ah merci beaucoup chef. Ouais. C'est bon pour nous pour gagner score à combien? Match est à 3-0. 3-0. Non, on retient na imana, on a beau renaissance on est dans moi. Ba Riki, toi ba Mumbele, toi ba Vini, neuf Sikae. Vini ndazana a ocha binde bazana, toi à 3-0. Merci. Itoko. Ouais, bonjour maman. Bonjour. Ouais, tout le monde vient au lati venir la mar renaissance, c'est là ça vient la ma renaissance makila. Oui, na renaissance ya makila, on sera na kututi. Ouais, ce que le sentiment nous est parce que renaissance c'est le but na imana bo gagner bon combien. Bon, match à l'Eleuze on aura 2-1. Pour nous match à l'Eleuze à 2-1 pour on peut baroya, biso pe to koya. Donc zomo na biso to lingate ke to bima suna défaite to lala na jour wana to bima na sunu na journal lelo don et simbati. Alors faut to ba on faut pas perception moko faut ça bon dé. Merci. Bonjour. To moni obia ka ba mayaka ya imane do ngwana tutu no vraiment match lelo imana renaissance izan. Non, match imana na renembo est normal. Daring déjà confirmé de 3 buts de chez ça. Deux goals dans la première mi-temps, Mboué bango fort. Jean-Marc Kazawana 9 match. Ricky Toulenge Diable. Cédric Mbido Golbako aussi. On pense que moi bi petona service abatu kili junior tempo. C'est que lelo mabeza. On est na tempo msingu yo mo bi ke ba sara mabeza ko leka ko na lefelo. Fibo pena lelo pena fibo ba ko ka. Ah ba ko ka déjà te banaka de fu basalama. Yo mo bi ya ko tolo ba ko tote. Merci. Mais bi da pona mamuda imana confirmé j'ai tempo de anase. Ouais. C'est bon, toujours tout le monde qui est dans la renaissance. Oeza bana imana, donc on a ambiance oeza la kana imana, donc on a ce soit bonne année. Ouais, merci. Toi sur la merci. Pour nous les hommes match par rapport il y a renaissance. Ah pour nous appeler match on a qui toko c'est na bango ba kitaba mata. 3. La première mi-temps, on a 2-0. On a deuxième mi-temps. Ensuite, on a 6 non. Ouais, Babiga pour la 2-0. On va Babiga pour la 2-0. Eh, on va faire 2-0. On va organiser. On a bangoté deuxième bien ça dio ka ça dimanche. Tobi boya, biso ko kaina bangoté, bango bazabana. Tobo beta bango 3 po bazabana, bazo ala 2
ya mingete de kaka ya pamba après to kabwa na bango on ba lebike ba relaxa bino ke ata mwana ba beta ka maman boko zo pe 2-0 bango ba za ba nia soso ba kaka de coq ba bena nia soso za ne renaissance non banda bi ya liboso to banda bi ngai na mona zadio bena fa banda bi poto ma bena oya yo oh la Sadio nanga ouais fela nga chez tumbela SS les millionnaires on comprendre que babi ambiance eza mabe de là bena que renaissance imana match ezali vraiment d'abord comprendre que ambiance ezala ouais to bien maman le bébé les ala ngote match de beta maki na molili le leur spectacle bon le spectacle de babi masada yo bena imanie dans le bo gagner ah lelo match eza victoire lelo Sadio doublé lelo bayo kabiso ba gagner comme ba gagner ça mamba itumba teto bango ba gagner bino 2-0 imane ko kati ouais ba gagner 2-0 lelo même yo moko oyebi kabiso to gagner na ngana yebi te bango ba oyebi to gagner bango malobe pas bango ouais merci vraiment de ça toujours merci. C'est bon, toujours tout le monde qui est dans la renaissance. Bana imana, ambiance la kana imana, ce soit bonne année. Ouais, merci. Toi sur la merci pour le match par rapport il y a renaissance. Pour nga pena match ngoza kitoko pena bango ba kitaba mata 3 la première mi-temps on a 2-0 et deuxième mi-temps asika mako sinon ouais babi ga pour la 2-0 on kuna babi ga pour la 2-0 ba kufa bango 2-0 babi organiser on a bango te deuxième bi Sadio Kasadimo tobi boya biso ko kaina bango te bango baza bana to bo beta bango to baza bana bazo ka 2 ya mingete de kaka ya pamba après to kabwa na bango on ba lebike ba relaxa bino ke ata mwana ba beta ka maman boko zo pe 2-0 bango baza ba nia soso ba kaka de coq ba bena nia soso za ne renaissance non banda bi ya liboso to banda bi ngai na mona Sadio bena fa banda bi poto ma bena oya yo oh la Sadio nanga ouais fela nga chez tumbela SS les millionnaires on comprendre que babi ambiance eza mabe de là bena que renaissance imana match ezali vraiment d'abord comprendre que ambiance ezala ouais to bien maman le bébé les ala ngote match de beta maki na molili le leur spectacle bon le spectacle de babi masada yo bena imanie dans le bo gagner ah lelo match eza victoire lelo Sadio doublé lelo bayo kabiso ba gagner comme ba gagner ça mamba itumba teto bango ba gagner bino 2-0 imane ko kati ouais ba gagner 2-0 lelo bo même yo moko oyebi kabiso to gagner na ngana yebi te bango ba oyebi to gagner bango malobe pas bango ouais merci vraiment de ça toujours merci. Ouais, Dominique a appelé maman doté Kabilo qu'on est intéressé biso tout na maman. Bonjour maman. Ah bonjour papa. Ouais, maman maman doté Kabilo qu'on a yo ya imana na renaissance parce que l'autre match à renaissance so beta mo doté ka nini doté. En tout cas biloko était comme bien ndenge match à vie ya Daring na renaissance d'ora donc vente bena kitoko. Ah la magasin yono kangi a doté. Penza ba lokota moko donc ça va. Les autres kende. Merci. Ouais, voilà les émissions bien on tokos 248 zanaka toujours pour informer bino babido ambiance eza lelo na Congo ezaka match à renaissance lelo na imana da babi retour eza mabe da babi aller kende un retour yango eza lelo moni gedo o mona renaissance eza partout tina ba vrai chéri bazana maman na mona renaissance eza ina lelo match endeni par rapport ya bino ne bobeta na imana tolobela trop te mais toyebi toana de na biso oyo eganga ekoganga makasi na stade oyo no ganga beso bo police we osana topola te toto bana papa topola te topola peut-être otikala pe opola te wa do na moni ke do mabeza na moni pe mwana imana mwaza na benga pe babi abike boko pola dombo ba kokate imana nabo arobeta fibo imoni imana l'accès ke imana zama mama
imanaza mama bauta na imana to laksa bango bazwa 3 po na yo beno mona ke bo gagner bango combien to gagner bango 3-1 to gagner bango ozo ka babi bena ke bo ba gagner bino to et c'est l'autre plutôt beta bango a de kaka yo to bibo biso to gagner bango 3-1 ouais ça na nga tete songolo zo mona na Belgique babi makambo ezalaka awa babi José Kalunga na États-Unis babi ambiance au mona ngo fo ba kapa Eliezer Batadi babi mineur garçon de la France babi original ya ngoyo c'est original bango ba pirate babi bino ba pirate babi to biso to ba trop te biso le mboka ele ngoyo original vert rouge blanc biso yo toza pas ndeza boye match zo banda kala soki match sili na oluka yo to ba soki pronostic na nga na lobi eza match ya 3-1 base déjà ya lingwala et koisaki déjà score so eza ya 3-1 bamata bakita 3-1 mais bon Topolate papa. Topolate rien du tout. Topolate. Gagner vraiment match lelo babi que moi na renaissance musu soye babi dans lelo to ça donc toujours ambiance ezali toujours babi lelo bongo. Nina zabo na stade na zongi pour place des athées. Place est limitée. Toye mabe. Na bo vite ben mettre biso de pour lelo pena imana ba bikate lelo. Tona méchant mabe. Donc vous comprenez que ba sentiment oyo ezalaka na kisha sa bomoni que donc ba chéri bazolo ba ya bazolo ba donc kuna mena boko beta bango. To beta bango match eza ya 3-1. Na répéter ngo chaque fois na bi match eza ya 3-1. Anu ndasa bo ayebi. Yonga na banga yo te pour to beta na aller. Otianga mo rapla chomo parce que le retour za lelo. Nga de gina chama kishama kalobi ke akoche bino débile. Wana pa mo le ya te. Match eza ya 3. Match oyo eza ya 3-1. Mama tabakita match eza ya 3-1. Ouais, merci vraiment. On a plus score pour dans le plateau. Plus score na terrain kuna stade. Donc c'est la match nengo ko beta mababi ke sentiment oyo bomona ke bana renaissance na imana bazana toujours pas les bataille. Minya garçon de la presse congolaise bozo mona bana poto bozo mona ni na sele no makamba bia. Vena nga shiri tumbe la presse bozo mona babi ke tokuta toujours na mettre merci. C'est bon. Bande pe ba lobby ya bango donc lelo to moni pe mwana imana moko aza to meka non kosola na ye pe to mona ndenge ko réagir parce que babi ke imana na renaissance ne to kanga bataki ensemble lelo bakabwani to meka non ko komeka kosola na ndeko nanga oya imana oyo so to moni ke mwana imana moko aza bonjour tonton so to moni pe mo za vraiment mwana imana parce que to moni pe na imana match za lelo de contre renaissance siku yo moni ni lelo za problème. Lelo eza problème bana to mais c'est bon biberon trop mais cette fois-ci ko mamu ya enterrer bango parce que baza bateti lelo to 3 bana 3 basi na bino to bamba beta mais ba ocha bimo ya orge le bitro siffler pour na po ya trouble mais ba ocha moko ya orge on a una rignaimana nanongo banda Mundele premier bino ya liboso non ne fait kota mais kota te ya Mundele barapoto deuxième bi zaka ya Mundele. On a premier abi na Mundele na zana pour notre premier abi ko daté beta ba poto premier abi ya Mundele deuxième pe ya Zadio troisième ya Kazad donc on a gagné bango 3-0 merci 3-0 ouais bon mon gars bana bandal bazolo bagara toujours 3 fois mon la bandal leader à bandal la bino ke ba on soit 3 oh 3 fois leader à bandal ba on soit 3 mon na imana ya solo ba on soit 3 ouais merci Miandabu nzokwa kisasa. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga te. Image ya Congo. Ndeza suka na masolo. Suka na masolo. Kokonga te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabu. Donc, benga biso na numéro na biso wana okozwa information nyonso. Soki totango na net te, okozwa na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana babi numéro moko